natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngai nabelelaka ye o nzambo yo ngai nabelelaka yo shwa masiya o ntango maelesilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Boma komine lobi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi pakoki kukufa Bonjour la grande famille, bonjour Bandeko Nyonso, bonjour très chers internautes, Bandeko tout au Bolanda Rabiso, na bomo misano na Via TV Monde. Boyebi makambango ndenge kende la lelo to beta lisolo ya Pasteur Guy Mario. Toyaka liboso kota la Pasteur Guy Mario, les anciens de Muyombe gauche, toyaka kota la Pasteur Guy Mario. Ngasi to lekisa bino mbela na biso, to lelaki na bino, to sengaki na bino ko sabino ko bosunga biso to traiter ndeko na biso. Alors tant to senga bino tant to lelelaki bino nzamba toucher ba oyaye bato bayaki bato baye bato solo lango mwa mukie par rapport ya bandeko oyo baye. Merci mingi na liksolo na bino, merci ne bo répondre biso ndenge makamne sozo kene to continue okumisa nzambe. Lelo to hôpital esika Pasteur Guy Mario azali na bino na biso totala état ya santé ya Pasteur Guy Mario. Quel que soit état de santé à Pasteur Guy Mario, et zong sabiso simate parce que tu as dit que Oazali Bosso Nabiso, il est le roi de rois. Yende mutape sa santé ya solo. Donc tozo continue ko battre la kondima wana tozala na ngo liboso kino lelo tozana ngo. Merci beaucoup. Maman bonjour. Bonjour maman Via. Toye le sous kota la Pasteur Guy Mario par rapport à état de santé naé, moi ni loba mukie. Lilobanga eza nzamba zwa lokumu nde toye kotala ndo na biso Guy Mario lelo to senga mukano nzambe nde ekokisa malikola ndo na biso o na lobaka yango wana to monaki ba pasteur Kabundu Alesa o tozo continue ko senga merci ko ebisa merci papa. Merci d'être derrière nous les artistes parce que aux autres la kara Guy Mario te po aza pasteur na kati église mais aux autres la yepe les sous en tant qu'artiste ya mboka na yo. Nous les anciens de Muyombe gauche nous vous disons merci. Voilà moi liloba mukie na ba sala nzambe oyo pe bandimi o baningani o balobi moi liloba mukie pona mosala nzambe Guy Mario. Lilobaka na loba na opesa merci vraiment na Pasteur na biso Walesa po azotika ndo na biso Guy Mario te donc abandaki ne banda ne bandeli ti skwazo ko bakaka o na lobaka mingi na osenge vraiment ba merci nzambe ya lola abakisela vraiment o ezozanga donc a multiplier sous vie ya Pasteur et kende liboso o ngena lobaka yango wana po na Pasteur na biso Walesa. Merci beaucoup pour la Pasteur Walesa. Moko na biso tozo continuer ko kanga mon côté. Tozo continuer ko loba pona ba sala nzambe o ba ningani o parce que tozaka na Pasteur Walesa te. Tozape na Pasteur na biso oyo azana libanda ya mboka na Berlin na kati Allemagne. Donc Pasteur na biso yepe aninganaki Pasteur Kiri a continué à côté qui likambo ya Pasteur Guy Mario tant ayoki mbela na biso yepa lobi non ngape fona sala quelque chose, je dois faire quelque chose pour na pasteur pour na mosala nzambe ezana ba émission mso na tala lobi bambongo bokenda kopesa pa pasteur soki lelo obeli kende pa pasteur on a ebisa ye asunga yo omona pasteur otikala kosunga yo te mais c'est le contraire ya otozo mona lelo bato ba telemi plus eza basala nzambe pour na basunga ndeko na ba mosala nzambe. Maman bonjour. Bonjour maman. Moi, les Lobamoukier, par rapport à l'isolé, le pasteur Guy Mario. Merci beaucoup. Nous sommes à l'hôpital à la pasteur Guy Mario, Ningaza maladie. Merci beaucoup na pasteur Walesa, Atika Bissoté, donc Tozawana,
toto la liboso na piste merci penga merci papa na o sala ki kotika bisote tozaka sima na papa merci mingi tozaka sima na ye tozalaki pe na pardon to benga pe pasteur tozalaki pe na mécène munene oya yoka pe mbela na biso les anciens de Muyombe gauche mécène munene Abedachou aki kotala pe pasteur Guy Mario namonaki atalaki mbongo na ete atalaki oya zalaki te mais namonaki na kati ya ndako ya Guy Mario avandi asololi na bana ya Guy Mario asololi na mwasi ya Guy Mario mwani loba mukie papa bonjour bonjour maman Via koti sele biso mwani loba mukie par rapport ya masolo ya Abedachou mécène na munene oya continuera kosunga soko memele problème asungaka atikaka batu te omonaki ye liboso ya ndako ya pasteur Guy Mario na bana ya Guy Mario bazoseka bazosolola est-ce que moto akoki kosatendre na eloko ya bongo vraiment na komisi nzambe d'abord premièrement na acte oyo papa na biso Abedachou apozaki bamoso batindaka bato bokende mais ye moko vraiment atiki bonga na ye atiki misala na ye à se présenter na kati ya ndako ya Guy Mario vraiment neti ba merci ndenge na pesa ye mais wana nyonso ma vie ezaka nzambe bon nzambe soka touché te ezaka pasi mutema osala donc vraiment na remercier nzambe ndenge a touché mutema ya papa na biso Abedachou ya kokende ndako ya passer ya Guy Mario vraiment ya kosala oyo azosala vraiment ba merci ebele pe nazo remercier une fois de plus ba négocier les anciens parce que moni ba arto les anciens bazo poser il y a on de se faire réveiller partout. Il y avait beaucoup de choses baté belle ba yeba kité que non parce que Guy Mario était malade. Mettons les anciens baté l'emi mbela bato nyos ba yeba que nous le que non parce que Guy Mario aza malade. Ngana zaki na matadi na zaki na boma vraiment il y a des questions par-ci par-là. Attendons remercier bato nyonso sans oublier yemo papa na biso papa bana kosunga bandakala ngana yebi bandakala yemo le pasteur Walesa Kabundo Walesa papa continue toujours kolemba bisote kolemba passer Guy Mario te vraiment en tout cas merci beaucoup na parole. Merci beaucoup pasteur Kabundo Walesa merci boss na biso Abedachou merci na nyonso vraiment merci mbongo baliaka ngona bato sozo lia mbongo na bato te seke na yebi ko lia ngota msuna baniama parce que mbongo baliaka ngona bato et en réalité bit bato nyonso oyo tozokota likamba pasteur Guy Mario tozui lelo pasteur Guy Mario abiki parce que tanga kobika ezane po matana cher po tatola misala nzambe po andimisa bato ayambisa bato Yesu botala esika ni nzamba otia biso bato abongo biso bato tolobike non pour na pasteur Guy Mario nous allons faire quelque chose nzambe wana kosala nini pour na biso voilà na telema mukie biso tokendaka nango kaka boye bo comprendre biso voilà mama l'excellent eza baléa bo comprendre donc voilà Maman Chocolat bonjour bonjour la queen tokende kotala passer Guy Mario na ndako mais lelo toye kotala ye na hôpital moi réaction na yo par rapport à ba ndeko nyonso o bazo réagir merci la queen biso to beto le matin to beto le mbana biso était to ya ka rapportaki moko na biso o to za ko sana musala to za pe ba ancien groupe ya Muyombe gauche donc to za wana ya mon lelo to yi awa vraiment nangina bakara merci beaucoup na pasteur Kiri na Allemagne très bien pasteur Kiri enveloppe no ngam na fongoli yango ngam na recevoir yango na fongoli yango ngai na moni yango to yebani te omona nga pete mais otindi enveloppe grâce ya maman na biso ekomi na yambi yango na fongoli yango nzambe apambola pasteur Kiri azongisa ebele église fulukisa na Allemagne donc ekendeka toujours liboso mosali la nzambe awa na Kishasa pasteur na biso papa Walesa papa dadi papa na biso dadi papa Walesa na ebite na olobani papa Walesa yoza papa na biso papa milimo awa na kati ya Kishasa otiki pe mosali na ote azalaki interprète ya pasteur na biso Walesa abandaki ko interpréter na portugais na église na ye papa ba fleur ebele coup de chapeau ya mukie ayebi ko pambola ya munene te
ya munene nda pambola ya mukie mais oyo apambola ya munene apambola yo. Amen. Nzambe moko amona yo poso nzamba moni ko za malamu mingi. Vraiment to moni bolingo amour souci otiki interprète na ote si lelo oso continuer ko sunga ye. Donc nzambe azwa lokumu. Bandeko na biso pe botindi bambongo bakombo efandite na kangaka ya pasteur Kiri. Non bandeko na biso pe misusu balingi na bango kombo na bango te balingi te bango balobi biso to loni ndenge baloba ke no loboko à gauche epesi ya droite yebate ya droite epesi ya gauche yebate mais nzambe mukolo misala amoni misala heureusement na yeba kombo na bango na kangaki te so na maîtriser na ngana sitango po misala malamu fuko tato lango nde na kangaki ya pasteur Kiri ya on a bi pasteur Kiri fanda na yo mosali na nzambe fuboyi donc pasteur Wale sa papa na biso tozoye bate to lobani continuer mukumba na yo eza fardo na yo olakisi batu déjà ke aza mwana na ozo continuer ko sunga etina suka kende na ngoka kaboyi nzambe moko ayebi moi liloba mukie pona mesena munene Abedashu oya yaki kotala pasteur Guy Mario ngana monaki ko sakana na bana pasteur Guy Mario moi liloba mukie te moni Abedashu so na otala bien na kibonza moni aza congolais Abedashu aza congolais bo tale bena bien Abedashu aza congolais bo excuser pourquoi na bengi congolais parce que za motema ba congolais toza na motema mawa toza na bolingo na amour donc pona nga Abedashu congolais ndeko na nga frère na nga congolais Abedashu nzamba mona yo apambola yo azong se belé okende liboso biso toyebi ki oza frère na biso congolais donc musala malamu fuko tato lango yango to tato liango donc toza pe lisusu awa na hôpital to ekotala babi tozo se compléter car likolo ya oyo kaka donc biso pe tozo lemba te bino pe bandeko bozo tala koloba te ke lokola Abedashu ya ki to croiser les bras Abedashu za mutu lokola yo aza mutu lokola ngai chocolat nde na ye awa parce que aza na hôpital aza ka malade o lokola Abedashu kende ke sili no lipamboli balukaka ngo bongo te Yesu balukaka ye Abedashu yaki na kombo ya Abedashu yaki na kombo chocolat te yaki na kombo vie te ya ngwasa te ya sans épine te ya cendre te ya tomate ai ya mama Jina utuye na ko woloba mama Jina botosi mama Jina botosi na ebité azo lokola externe na biso awa na les anciens de Muyombe gauche kuti foto tsaye awa to kokota kombo na kata groupe alo foto solo la kana yepo ya koti likamba ba les anciens mama Jina Botos aza déjà les anciens to adopter ye na les anciens biso nde to adopter ye to adopter mama Jina Botosi na les anciens azara déjà na biso to yakine to ene pe donc aza ya biso donc yo muto ozolandanga lipambola Abedashu eza yote o pasteur Wale sa maison na ngoyo te mama Jina Botosi yo na ndenge na ye donc yo pe yaka na ndenge na o $10 na $5 na 5000 no eko sala musala emso se limité ngana $50 ngana $20 seringue za soki 500 francs soki 300 francs donc so na 2000 francs na 4 seringues pesa biso 2000 francs wana numéro na biso kawana ya vie eza wana toza biso ko potana ba numéro te po biso to vivre biso na transparence quand numéro wana ya mbeki numéro ya pasteur Kiri ekomi na moni mais na yebi pasteur Kiri te donc yo peso ko tindi pa via to ko monango to ko zwango e ko sunga poti siko azaka en hôpital donc état na ezo changer te azaka vraiment sérieusement malade lelo na ndenge to ye journée ya lelo est-ce que tokoko beta lisolo moi réaction ya état ya santé ya pasteur Guy Mario bomone onde voilà merci via eloko na ngina beta c'était ya ngwana bandeko na ngai soki tozoloba toloba kaka pona babemi su makasi ndokiter faut soki tolobi te bo comprendre te comment toza na passe vraiment lelo toye kokoma tokomi tokuti mwasi na ye émotionné donc pona nini ndenge to beta lisolo lelo nde toza moni nzambe soko zana nzambe otambola nanga tambola na bana Israël atika kate nenga bikiseki Daniel na libula bakosi bakome ba camarade ya Daniel nzambe ana azotika biso te nzambe asali grâce lobi na butu na yambi fond ya vie singa en tout cas bo se préparer lobi to okene pasteur qui a réagi bande comme ça ba réagi pona kanga kombo na cité na nga yango musa malamba babomba yango te mais na kotanga ka kombo na kozwango siko to ye mais makamto e kokuta awa basali papier à transfert awa na Promedis na limité na 10e rue babi alu hôpital musu akende bozo mona niveau makambo zo koma donc kolobate ke niveau zo changer ce qui ndeni bi Abedashu nda asu oui apesi azo sunga Abedashu pas zo continuer ko sunga mais situation zo changer ti
ezosenga bakisi ezosenga batraitement ya makasi bachangement ya bohôpital eza mbongo ndeko oyo ozolanda biso en tout cas sala effort moki okopesa ekosala tozokota tolakisa bino ye awa na kati hôpital esika tozali atolakisa bino ye nzambe asunga biso bandima tokotisa caméra nzambe asunga biso bandima tokotisa caméra po toyeba kozwa image bato mpe bazotala bamona pasteur Guy Mario etani na akomi nango. Mais est-ce que ceux qui bakoti caméra te baboyi tokoti ya caméra po toko insérer image à hôpital toko filmer ngata na téléphone toko tsango po bomona kaka po ekota mais pasteur Kiri na maman na nga bandeko na nga msubo tindi mbongo na bino yango tozo longole awa parce que basengi transfert yango tozo zo ambulance yango tozo zo premier soin yango tozo zo caution ya hôpital ba okende ko tia nzambe apambola bino. Est-ce que basi ba annoncer hôpital ni bazoke? Non, hôpital tozo solo la awati. Tozo sola awa mais biso to yena mukie na biso. Mukie na biso ana ekosala eloko. Donc mama Jina Botosi lokwa mama Jina Botosi azawa toyebi ke nyonso ezoleka bien po azotika biso tazana biso. Kaya mukie wana ekoservi na lobi pourquoi soki ba lobi lelo alongwa bien babi hôpital bo ekosenga ambulance ekosenga tant bozo comme caution donc mukie obiso to yena lelo ndi yango ekoservi avant lobi ndeko nango zolandanga frère sœur et Anne-Marie Moulanga ma copine Anne-Marie Moulanga na yebi yo très bien non zelo na a maman na ngai Renate Lebo Renate ceux qui au sali ML poto na poto Renate moi c'est à Mbuta Lebo bozana France femme noire femme africaine ma belle kitoko ya kolona yango yo na yebi yo mama ni mama motema malamu motema moko ya pete vraiment awa na oze ya réaction na bino et ça biso malamu mingi merci beaucoup. Merci beaucoup. Réaction na bino et kosala biso malamu mingi chocolat na l'exercice na yo. Voilà maman Jina Botosi. Bonjour. Bonjour maman Via. Toye lisusu pona lisolo ya pasteur Guy Mario. Maman Jina, moi liloba mukie par rapport à réaction tokuti awa par rapport à ndenge bandeko bayeki ko assister pasteur Guy Mario par rapport à bandeko oyo pe na libanda ba meki ko ninga na balobi non toza ba sala nzambe mais biso pe toza na besoin de bénédiction parce que ngana yebi ke mosala nzambe pas na besoin de bénédiction mon liloba mukie. En tout cas merci maman Via Vema pour na royal sukati nesika kotala susu papa Guy Mario ezaki azarte mais za na bolingo toujours ya nzambe po eza lokola ke mutu a train eza bino nano po bino boza si place nesika atake bato ebele bazolanda pe bato ebele bazotala donc esengeli vima ntango nyonso kosunga pe koya na kati esika mpona kotala ndeko na biso place nini ya lali yango wana lelo toye vima lisusu mpona kotala ye pe mpona bato nyonso monde entier mpe bamona po basunga lisusu omoni parce que maladi oyo ezosenga vema mutu nyonso akota likambo oyo parce que ata na kati ya groupe oyo ekokoka kaka te parce que mbongo maladi oyo aza nango ezoluka vema ke mutu nyonso atalaki asunga parce que toza na bato ebele balandi yango monde entier eza na bato ebele mpe balaki bakopesa mais nayebi ke nzambe akosunga apesa bango po te batinda bambongo wana parce que mutu akoki kopesa kaka na ndenge na ye moko te ndenge tant toza nango nakanisi toyebi ke eza temps eza dire mais esengi nzambe nde asunga bango po bango mpe bapambola pasteur Guy Mario. Oui mama Via eza vima ndenge wana il faut nzambe apambola nzambe atika bana na ye te tant tovivre tozolamuka nzambe mpe apambolaka biso donc nzambe wana nayebi ete ya kotouche mitema na bato po te bato vraiment basunga lisusu po ekozala vraiment alamu mingi parce que soki biso mo tosungi te ozomona donc hôpital ya awa ezaka toujours mbongo et donc ntango okomi kaka mbongo na mbongo ozala na problème nini baosengaka ebele ya mbongo donc bandeko na ngai oyo nyonso bozala komona biso mpe bozolanda biso na esika oyo monde entier bokanga vraiment mitema te pardon vraiment na bondele bino surtout bana Allemagne vraiment France Belgique na ligne ya victoire mpe nabetaki mbela batali na victoire topriere na bango na ligne bosunga vraiment papa Guy Mario mpe aza pasteur nzambe mpe akozanga kobakisa bino oyo ezangi te
parce que tozolona place moi malamu ozomona tozopesa pour tupe bato mosusu bozomona te mais ngai moko mama Gina naza si place awa alors botinda mama vie azali awa numéro phone eza wana bobanga na bino te en tout cas nyonso bino bozotinda ekokoma nango bien donc nzambe asunga bino apesa bino pasteur Kiri nzambe apambola lisusu pote mbala sima lisusu bopesa na mwasi na yo mama Thérèse bongo tozobenga susu papa Jipe Mobengai toyebi ete ntango nyonso yo sungaka soki oza nango papa deve kazai kozanga te mpona kosunga donc boza ebele bana Berlin nyonso mama Feli bosunga mama Constantine mama Sephora bosunga mama Esther bosunga donc boza ebele bana Berlin l'église peze ebele alors place nde ya kolona yango soki tosungi te papa na biso eza pasi eza vraiment mawa mingi mais tosunga po tesala biso bien fumu na bao tozozela pe ya yo tosunga po te makambo papa Guimario ekende malamu. Voilà, merci beaucoup papa Fumuna Ba tozozela pe yo noko bana tozozela pe yo pona nini pete tobeta lisula mama Emily Nzemba moi ça tous pepele ya mbetolo na kati ya Londres na yebike okoka kokanga mutema te na ba makambo abwe tozana besoin lisungi na yo mama ni mbimba moi ça vient mbimba luxe toza pe na besoin ya lisungi na bino pona nini pete papa Roger Butabuna oyebike nzamba salaka ngolu pa fungulaka kaka pona ba makambo oyo mbala moko pe toke komona bandeko tout les amis de vie à nyonso chez la vita na kati ya France papa nani Colise Ndongo Aminata na kati ya France pona nini pete tomona les amis de vie à nyonso tonton Mawete tonton ya nani Manuela Pelenda mes condoléances à toi et pona nini pete tobeta lisolo ya tonton Silas Liba et puis pourquoi pas tobeta pe lisolo ya Babette Safi na kati ya France bandeko nyonso na kati ya les amis de vie botelema mabela kitoka kolona yango botelema vraiment to lona na pasteur na biso Guimario et pona nini pete to kota na kati ya mon association aussi association Nouvelle Vague et ses fans donc tout ba mama présente na biso bino nyonso bolona na kati ya pasteur na biso Guimario na bike bino so bokoti likambo ekendaka mbangu esalaka bien tokota rango na mabondeli tokota rango na mabondeli tokota rango na makamune so prière wana pasteur Guimario a besoin nango asa vraiment maman Nadine Makusa.com to continue ko China mabondeli to continue ko China mabondeli pona nini pete mama Jetou Manzala to beta pe papa Jacques na kati Afrique du Sud de Kasongo Jacques Maïla bandeko nyonso bokota vraiment bokota ekosala biso bien donc vraiment tout ça on a besoin de lisungi na bino to continuer maman bossa tellement ebele mutu eza troublé mukie ba oyo yanga ba yebi pourquoi je suis troublé je suis pas dans mon assiette to meka ko kota meta ya quelque boya ko lobata mo eloko moka mukie voilà to en attendant meta to yoka susu maman Gina Butosi lola ezofuta balobi bonzambe lolo ezofuta mama bébé na kati ya Berlin mwasi ya papa Tino olaka kibiso tozozela yo bongo tozozela pe Nathalie olaka kibiso tozozela bino nyonso bolaka ki mama Gina mama vie ya paye yo alors bozala vana suscité soki bokopesa la pe kuna ekoyaka pa mama via soki bokolingi kopesa pa na ngai vema te bopesi direct na numéro ekoleka wana epa ya mama via ekozala esengo mingi pe ekopesa vema malamu makasi donc nzambe apambola bino nyonso apambola biso nyonso na kombo na Yesu amen. Voilà maman Meta toye esika oyo yo nano ya na yote eza masola les anciens de Mouyumbe gauche mais en tant que mon association Nouvelle Vague et ses fans moi ni loba mukie belela pena batu ya association oyo yebi ke bango so bakoti likambo makambo ekendaka liboso ekesala pe bien moi ni loba na maman Meta. Merci mingi mama Via en tout cas liloba ekoki kozanga te pona pasteur Guimario en tout cas nzamba lola apesa ye kimia nzamba lola alongola nyonso o eza katikati ya mabe na kati na ye nzamba lola apesa ye esengo makasi
Donc nakoloba boye pour na association na biso ya Nouvelle Vague. En tout cas tozana mama Julia c'est un papa Sambale, tozana mama Nadine Pweko Makusa, tozana mama Thérèse Sengingrid, tozana mama Afosine, tozana papa Jacques Kasongo, mama Fosine Kasongo. En tout cas baza ebele tozana mama Fifi Miel d'Appétit, moi c'est Bisikra Lolemo, tozana mama Jetou Manzala. En tout cas baza vraiment ebele tozana mama tozana mama Adriano et puis tozana mama Bonibel, tozana mama La Reine, baloba moi liloba. Nebi ke bino association ba mama ya makasi, ba papa ya makasi. Pour na pasteur Guy Mario, nebi ke opération fongola songeli puta et puis kotsa loboko na poche. Nebi ke borosala, nzamba lola asekisa bino, mabele ya malamu ya kolona o mama langa vie ya Queen Mother, leader de leader Biki Rouge, o ya lobaka. Mabele ya malamu ya kolona yangoyo. Yangonde epolaka te ekauka pete. Nzambe apambola bino. Merci. Nzambe apambola bino, Nzamba apambola bino. Meta alobi pourquoi parce que ayebi bokasi ya association Nouvelle Vague et ses fans. Nanu bolobi liloba te pona pasteur Guy Mario. Tango yangoyo bande ko bele la bino. Tango yangoyo boya koloba quelque chose pona pasteur Guy Mario. Tozela te. Mabezala kombo nanga ekotaki na buku abomo ite. Tozele loko wana te. Association Botelema, s'il vous plaît, bo soutenir les anciens de Muyombe gauche. Biso torobosa na binote poto ozara biso ben graté. Biso bosa na raté. On est comme ça, on a été éduqué comme ça, torobosa na pe binote. Donc bo soutenir et loko oyo po ekene. Tozoko okene otala bana mbonga tikate. Tozoko okende kotala batu bandeko mususu te mon ami atika bana. Mbonga tika bana. Masamba tika bana. Tozoko kate. Vraiment en tout cas to ça ba ndeko na biso famille na biso boso na biso partout ce quatre bozali mingi baza so to ba mona quoi to s'adresser na Europe non Europe, Afrique, Amérique, Asie, partout eska oyo swami ndeko oza na bolingo oza na bonne foi ya kosunga toza na bandeko bakufa na les anciens de Muyombe gauche boyebi ya mbonge eloba liloba yasu bablo msuto kolo barango boete donc futo tambola to mona bana na bomba masamba batiki bana ezebele moya kotangeza te blom c'est-à-dire chocolat tozo kokana nkokota makamba bana wana te poto kangami na likamba passer Guy Mario or ce qui passer Guy Mario abiki ekopesa biso courage ya kobanda kokota na baka mais yango tongitolo bato ke to commander nde za boeto kangami to za bloquer nzambe asa biso ngolu alongo la biso étape to yeba kokota to sanga te kwa no sebino comme une étape parce que bamsu baza soki akufi ba bosani biso ce qu'on a des anciens to boyi to bosana bande kona biso to la musi bango bazo sekwa donc to sekwa na ndenge to kolukanisa bango to kekita mabota na bango ba famille na bango ko sekwa na bango ya ngwana donc on est ensemble nzamba pambola bino eska bozwami afungola bino ba porte pour bozana facilité ya ko aider ata awa na Congo bato bazo sunga bazali tuyambia enveloppe moya mutuka na Congo mama mo tateka aneka malewa na wenza zikida ma contribuer muki wana eza muki ete mais esungi bato musu bazo sunga ata muki yozo mona 2000 francs muki mais 4 seringues so seringue était bon beta mututonga donc 2000 wana tuzana ngo besoin et ça biso bien merci. Voilà, chocolat azalaki tellement clair que pardon na su ça pas moi mbali wana tout ce qui sait pas à papa toke pas à papa Kema chocolat a fungoli penza alobi 500 francs seringue moko eza 500 francs 2000 francs eza 4 seringues est-ce que na bato bazolo bakenga na aka na $5 ngana aka na 2000 francs ngana aka na boye moi liloba mukie pona kolamusa pe bato wana vraiment bandeko nayebi balobi liboko epesaka yango nde ezwaka liboko epambolaka ezalaka toujours likolo ezalaka na se te voilà eza sini ya autorité donc nakosenga na bandeko nyonso oyo nzambe asimbi motema ya kosunga tosunga passer Guy Mario ebele boyebi nga toza na nini toza na eloko te me bolingo kaka bandeko boyebi nga bopesi nga vandaka tina koma awa na limite na promedis eza bolingo
alors bolingo tolakisa yango tolakisa yango lipambole utaka banzela ebele kwa tata ke osungi mwana mama leki tomona papa kulutu nde bénédiction non Ezapé bénédiction, c'est vrai. Ezapé bénédiction. Mais ma casse est à la moto et ebito sungi. Voilà. Il y a aussi des bénédictions pour ramasser. Ce sont des bénédictions ramassées. Alors il faut ramasser en gros. Baba, bénédiction ça s'arrache. Ça s'arrache oui. Mais quand nous avons passé Guimario, tout mais quand nous avons bien moi quand les biens serviteur de Dieu. Parce que oh ya loba ponanga na mona rango lelo. Amen. Alors tout mais quand nous avons wana. So ngana yaka awa. So mama vi obenga tala programme za boye na tiki nyonso na yé parce que na yebi eloko nzamba sala kata pasteur wana alors to meka na moi 10 francs 20 francs 1000 francs 2000 francs to sala pour te poser acte wana to poser acte d'amour wana depuis que nzamba ozanga pambola te Amen. vraiment yango na zaki nango to kende ko sola na pasteur Guy Mario atana mwasi na yeso ki yemoko akoloba te et puis boyoka vraiment ke eloko chocolat a épinglé bazo bimisa bango lelo bakende hôpital mususu tozo se aranzamba loba liloba aloba kaka liloba po ba porte efungwama. Merci beaucoup. loba na nzambe liloba wana e na suka nango tokopesa merci te moto nyonso aremercie nzambe na ndenge tokuteli ndeko epuis tolakisa ye moto oyo biso topikelaka ye mokolo wana na eta tokuteli nzambe azwa akontinue kozwa charge na ye tobondeli na mingongo ya si Oui, les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce. Que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'émission. Que bon Dieu n'a pas demandé tout le bien. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pasteur Guima. Aïe, que Dieu est dans la biso. Biso bandeko na oto yebi soki otala yo korendre yo visite toyebi ke mbetu oyo eza na mo mbetu okotika okozonga na ndako na yo mpo mwana aza na posa na yo nzambe wana amona pasi oyo yo omoni na mikolo oyo osali na mbetu hôpital obalanaka na mwasi na yo mpo azala esengo lokola nzambe akutisaki yo mpe abengaki mopanzi na yo mpo azala esengo ya vi na yo esengo na ye akomonela ngo hôpital te en tant que mwasi na yo esengo na ye eza na ndako ya bino donc nzambe alongolo na mbeto oyo akotisa yo azongisa yo na ndako mpo mwasi azala na esengo tala ndenge akomi kokondo me toza na kondima ke nzambe oyo toyokobelela su lelo aza nzambe azopesa biso solution namoni elongi efungwami nzambe apesa yo apeti parce que kisi sans biloko eza na sens te mais kaka koforce mpe na ndenge na yo moki elekisaka mwa potopoto wana elekaka sala effort papa pardon sala effort nayebi ke monoko eza mabe monoko eza na bapota monoko eza mabe kasi lekisa kisi na monoko biloko na monoko momunga wana mpe ejwaka role
yango kaka toloba frère na biso ndeko na biso monseigne na nzambe papa Gimario na makasi eza na bitumba moko te oyo tolonga te biso bana na nzambe toafrontaka diable na Golgotha tozalaki bavainqueur tolongaki ame na yo eaffronte bobstacle nyonso eza liboso na yo nayebi ete toza balongi okolonga na nkombo na Yesu. tozotika kaka papa na biso na maboko na nzambe monde entier nyonso ezomona biso boye donc ça fait mal mais toyebi ke nzambe atelemaka moto na suka alors moto nyonso oyo azomona mama via oyo azomona papa na biso Gimario nzambe ayebi ndenge azolekisa mpe mwasi na ye lokola toyokamaka mpe pasi wana totemaka na priere priere wana ezala priere moko te paster kiri kota likambo oyo yo nayebi ete oza paster moko oyo bato bazobika tozomona bato baza na bacancer ezosila paster kiri tozomona bato bazobela bacardiaque ezosila paster kiri kasi nzambe wana nayebi ete paster kiri asalaka kota likambo oyo papa po te totatola nzambe biso nyonso monde entier tozalaka toujours mabolongo na se mpona koyebisa nzambe ka likambo moko abikisi na biso paster na biso donc mingi ya koloba eza te totemaka na priere tozalaka toujours na mabolongo po te nzambe aza malamu azosala lolenge toyaka azalaki boye te ngo namonaka ye lelo tozomonake nzoto ezolata na mokuwa nzambe na biso akosala makambo ya minene nayebi ke turo mosusu na koya nakokute lisusu awa te nakokute na ndako mpe nakokute azotatola liloba nzambe parceke nzambe alobi atemaka moto na suka mama azala na kimi azala na makasi lisusu ndenge nazoyi biso kaka nzambe na biso akosala makambo elekelaka ya bato lelo oza na mawa me lobi okozala esengo amen. Amen. Merci beaucoup. Merci na okoloba boye biso toza bana na nzambe bana nzambe quel que soit les problèmes ndenge nini bakimaka epatana solution na biso yango soni ya mokie oyo toye nango yango wana les anciens de mongo na gauche na bamoto nyonso oyo soni ya mokie toye nango yango na bapasteur oyo tolelelaki na bato nyonso to mo lisongi basangisi yango wana donc esonga ndeko na biso ata na novage ata na aspirine ata na eloko mosusu. Merci. Courage mpe merci. Merci.